olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki bote bozali ebele bozolanda émission na bino mozindo lelo tolingi totalisa bino mama moko azali elenge kasi mama mayele mama bwanya ye azali soda mpiko soda molende soda bompikiliki mpenza atangi bakelasi ebele ye nzambe atia kati na ye mposa mpe motema ya kosalisa bandeko bazali na kokoso bandeko bazali na pasi azali mama entreprenante azali mama mokristo azali mama oyo azali koparticipe mpe na bacologue baactivité ya ndenge na ndenge ebana selembao d'ailleurs ebele babengaka ye mama ya bana ebele bana selembao bayebe mingi kombo ezali mama Marine Tumba. Mama Marine Tumba yenda azali invité na biso moko na lelo tomeka kosolola makambo ebele otali mboka na biso etali église ya Congo pe bongo na Congo. Mama Marie Biche bim papa oza bien Kosukaka wana kota mo bim para ndiko suposi to kota na mozinga chiluba okosala na kokana ngai te yo ba ngo est-ce que ça dit peu important na bana na biso bayeba biloko na biso ya mboka? Oui, mwana yeba biloko ya mboka na ye ko kosunga so totali na bane wana ya kala na Lubumbashi na bango refule abanda kolobela bango na kati ya biloko ya mboka et soko lingo pesa secret ya famille koloba wana biloko ya mboka. Donc c'est important mais tout le monde a le famille mingi ko pesa français na français hein? Et baminoko ya mboka eloba mali susu tolobi boni ezo dépendre na éducation mais so tali bandeko na biso ya baloba toza fier vraiment partout même moi na kota ya koto ya maya omona azoloba monoko ya mboka eza na mboka français eza na ngo bien mais lakisa mwana monoko ya mboka. Très bien nakanisi bolandi réponse à maman Nabiso Marine Tumba. Alors maman Marie les l'entour la présentation là vous allez vous vous allez informaticien de formation, vous allez na ba œuvre sociale, vous allez culture, vous allez penser, vous allez peu mon Christ, vous allez moi na Zambé. Mais d'abord actualité ça mikolo la naki ba déclaration à pasteur Marcelo Jérémy Tonasi ou lobi natina papa Wemba natina emene la kaniso na naki ya mbakaniso ezaboni. Pasteur Marcelo conseiller kakaza papa ya bana ebele alobela makambo ya bachrétien alakisa biso nzela ya bombo totika makambo ya bamusicien parce que bamusicien baka kosala mosala na bango biso mpe tosala mosala na biso ya bopasteur ozala vraiment bien makasi. Ok malamu mingi mpenza. Alors maman Marine Tumba toyoki ete ozali candidate député provincial na commune ya Selembao. Maman Marie oke koluka nini na politique mama oza mpe moto anzala te ovanda te nini oke koluka na politique? Merci beaucoup na moto na otuni ngai ke comment olingi kosala politique oza moto anzala te. Oui effectivement naza moto anzala te soko na mbongo koluka mbongo kolukaka deja mbongo toyaki tovanda mais politique tokoki kotikela te bandeko kaka bazala lokola ekomi royaume te ke babanda kosala baéchange kaka bango na bango te biso mpe babilenge yango tozwi nini message no biso mpe tokota na kati ya politique tosala mpe politique mpona koede mpe bandeko mosusu oyo bazali na baposibilité te ya kosala bamakambo mosusu. Alors yo ozokende na politique na intention nini hein? Et voilà intention ozoluka nini et apport na yo ozala nini maman Marine Tumba olingo mema nini? Tolingi tomema mbongwama tomema mbongwama na mbongo na biso ya Congo na RDC tozomona baye bazali liboso na biso bamonisa biso mpasi bazali na souci ya peuple congolais te ebele bazali na souci ya mabota na bango ebele bazosunga te yango epesi biso souci keno tokende mpe kolobela
bandeko na biso ba jeune tant que toza ba jeune to lobela pe bandeko ba jeune na parlement. Mais ma Marine Tumba wetu bato ebele mpe balobaka lokola yo tokende mais ntango bazwi bokonzi lelo mais tozovivre makambo mosusu nini ezolakisa ete yo komema okozala agent en développement agent en changement. Eza vraiment basi tolobaka mingi ke non un eza 2D soki ozwi 1 plus 2 esalaka 3 bawana eza biso te. Biso toza na souci ya mboka na biso fo tomema mbongwama mai tozoloba nde tokosala bawana balobaka basalaka te bachangeaka me biso tokozala badepute te ya parlement mpona kotikala kuna ifo tozala na kati na cité mpona koyeba souci ya peuple congolais eza nini mpona kosunga peuple congolais. Alors, ozali pe mo Christ, ozali mwana nzambe. Bamsu balobaka non mwana nzambe ayo kosala politique te, ezali lusumu, totika politique na bayi politique, yo makanisi eza nini? Bon, wana babandaki peut-être dans le collaborateur mais que banda kokosa biso il faut kosala toujours politique. Politique eza mabete. Ezate que soki oza chrétien okotika la chrétien te. Il faut kosala pe politique eza pe bien. Politique ezali peu bien. Est-ce que vous l'avez vu sur la France d'âge pour yo kolandisa na Biblia ko zali mwana nzambe ozotalisa ete essayer na bana nzambe basa la politique. Est-ce qu'il y a des avantages? Ceux qui bana nzambe ba osali politique, ceux ba côté la politique, ba côté la institution mbok, ba avantage rose à la ligne. Avantage ya bana nzambe même si Joseph azalaki politicien azalaki politicien vraiment abanda kosala pe politique koloba te ke ntango naza mwana nzambe fale kaka navanda nasala tete ifo kosala pe kaka politique eza koma bien eza na baavantage parce que même na kati ya bible Joseph mpe asalaki politique. Mais tomona mpe bayayano ebele lelo na Kinshasa na Congo toloba baverse biblique ebele mais ntango bakoti na politique ebele balia mbuma et puis bayimboka balingaka lisusu bango te bavote mpe bango te. Bayaya na biso oyo bazalaki baza bachrétien il faut tolakisa vraiment ke no toza chrétien partout oyo tozokende okoki kochanger te parce que komi politicien moko boye to candidat otiki ke no parce que naza bona sala pe nalanda te il faut tokende même kuna il faut tolobela pe chrétien na biso ke no toza bachrétien. Alors maman Marine Tumba n'habite campagne non tobani mais tozomona déjà na Kinshasa partout nyonso basi babani déjà campagne non même pré campagne te mais c'est bani campagne mais biso tolito to samibeko ya mboka ndenge bakonza c'est ça que ndeko na biso mokambi na biso président Osembe ala ko telemela bato babani déjà campagne ils malamu te mais o biso to sa be mission éveil ya conscience. Tout ça, mes missions étaient pour interpeller, pour enseigner bango. À toi qui est ma ponami, l'olenge nini, tout ce qui est dans ma ponami, attitude nini, comportement nini, même moto nini, oh biso tout ce qui est qu'on y bisa biso. L'olenge ya bato nini, ba imboka va sengi kopona. À tout ce qui est dans l'élection. Genre ya bato nini. Bon, bande goto koloba ke votaka na mboka na biso après 5 ans élection ezalaka mais toponaka na biso bayaka bakosaka biso na bapolo na ba 3000 francs osala nango eloko te ntango mosusu obatakela mbe eleki 3000 francs na polo na kuya polo okobetela bango maboko kolanda bango nsima yango tozobeta se te. Surtout biso ba jeune bakosi biso mingi bandeko na biso na tovote bango basaleli biso eloko te bazokosaka biso elelo bakomokita lisusu na baterrain mpona kokosa biso na 3000 francs na polo te
il faut toyeba mutu nini tozopona. Alors mutu yango na singa za profil ya mutu wana esengela za ndenge ni sunga population oza be miso to sala pona mutu azolanda zo lolenge ya bato nini to voter pona polo to voter pona 2000 francs to voter pona na habité ba peso mo soso to voter pona mutu wana za star ayebani mingi to voter le bato nini to sengeli. Oui, en tout cas, tout ça c'est vraiment la base de la vision. Si tout le monde est CD, bah la vision c'est Limba. Oh, pourquoi c'est à toi de la Limba ou ta? Toi va dire manège pourquoi pour dire c'est Limba? Na police Limba pour nga moko na zamo la Limba. Nga moko na zamo la Limba. Koya. Toki koya. Tena ya koya tena zamo la Limba. Nini osala pour la Limba? En tout cas la Limba to sala makambo ebele. Nabi yo nini osala pour la Limba? Pour la Limba ou to sungaka ba jeune, to za na équipe ya ba club, to za na ba orphelinat na kati ya Limba, ezaka kawana pour na biso to sunga ba na Limba. Alors, le lengi ya bato to sengeli ko pona pi comportement attitude les alléluia to sengeli ko zana ngo na moment to makona me ko banda. Dans ma kona na li ko banda il faut totala mutu ko parce que ya liboso to funda ki basale biso. Et à mi balé to yeboni basali de côté tala moloko la Limba on a fait ça exemple quand la commune na biso ya Limba benga kamo za commune moko za équipé par makasi pour la ligne salité mais tozana ba député bazali ba bazo sala le côté akendeki babongisi ba foyer na bango lelo bazo tuta toyeba mutu nini tozo ke balobaka pe balakisaka mutu polo bambisi ena kopesa embisi baokitela biso na bapolo na ba 3000 francs na ba 2000 francs esala biso elo na ndama wa loso na bandambo ya loso na maputa ngo biso tobenga na kimongo wana na bino biso na kimongo tobenga ngo ezela na kimongo comme kimi metuela voilà na kimongo za metuela na kimongo za donc eloko tina te ba europesa ba mama metuela oyo ba opesa basi na bango te o ba kopesa bana bango basi te bazo metuela wana ba kopesa ba mama na biso yango wana tozobeta sete bande konanga to fongola misu toyeba mutu oyo azolobela biso nini projet nini ayeli biso makanisi nini oyo mpenza ayeli biso nga makanisa bapolo na bamaputa wana alors notuna yo ayebisa biso na koganga te yo vision yo ozala nango na Limba vision ya Limba mingi ozoluka changement. Le changement c'est facile à dire, changement c'est bon, mais c'est facile à dire. Mais d'une manière pragmatique et Limba. Et comment le commune. Comment alors? On a pratique, madame. Ça c'est tout le monde peut dire ça c'est Limba. Ça Livulu, ça Mbanzalemba, ça. D'une manière pragmatique. Ça c'est un slogan à mon ça l'année. Ça c'est un slogan à mon côté. Nous appelons la souci que non. On va venir peut-être à la province de Makadam. Il faut les caméras va venir. Il faut écouter courant. Va vivre le coup là parce que c'est les bas au côté. Mini va te mêler va banga c'est les bas le bib bas les afuna. Il faut changer quand même mentalité. Il y a pas tout n'habitude comme il y a c'est les bas. Surtout changer mentalité na bango bango se comporter le coup la batonio sur la commune bas donc mbaso donc oyo kofunda bana Limba ou ke kuna mbaso ezalaka bazolanda yo wana batunde balobaka ezabongo wana makanisa biso bana Limba to yebi pe makamba mbaso te alors bana Limba pe bazolanda Kinshasa mobimba tolino pesa bango nazokela motuno mama Marie Tumba nangi même population zomayele mambo zoloba yo tozomona peuple congolais tozape mayele tozape mayele quand même tozomayele bakosi biso trop ne mama Maria zoloba awa boka babokonzi pour ba 2000 pour ba 3000 pour na Kapolo pour na Thompson pour na Thompson pour na soki nini non c'est pas normal. Ce n'est pas normal, elle a raison.
bana Selemba pe na bi bana Congo mobimba mbalo to la kisaete biso ba congolais toza bazoba te eza ba tumususu depuis 2006 mama Marie depuis 2006 bazalaka ba ti lelo balingi suto voter bango Congo za bango Congo eza ya bango te to yaki pe kotika bango te na mokili eza royaume te ke faut basala ka échange mais ba vanda na kaka te faut on peut pas longwa ba tika ba kiti wana ba tumususu ba remplacer et bande ko na dinga ya Selemba nazo beta sete faut penza oyeba mutu nini kokoki kokuna apona mezoya mutu nini vision ni na yeli biso ayeli biso ka vision ya polo ayeli biso vision kaka ya liputa en tout cas mutu ana na souci ya changement de mentalité et vous allez bien to voter et to tcheye maboko to tombola et pour que ye wana zala monobeli na biso ya Selemba Maman Marie Tumba au lobby est-ce que musu politique ozokota nzambe mutabengi so nzamba benga apisa ko nini okota politique ko moni kezo futa bien oza chipe okoma na policier pour na avantage habiter ezali bon politique on a la côté te pour na ke na ba notambola na mutuka na ba notambola na ba type na ba policier te politique ezali pour na souci à peuple congolais surtout biso ba jeune toza négliger vraiment la Congo toza vraiment négliger biso ba jeune surtout na ba kisa pe na ba jeune fille le mwana mwasa ke ndoko musala lelo opération canapé bana base belé batangi ba classe bazo mona pasi lelo bazo mona pasi lelo ba entreprise wana au moins moi aussi licencié gradué i cadre universitaire mais tanga ke ko luka musala depuis ce sokuta bakawana oui bakawana ezali vraiment ebele makasi bakawana ezali ebele makasi surtout na Congo na biso na Kinshasa na biso yo jeune fille moi si kitoko soki ko luka musala neti mama Marie Tumba boye neti mama Marie Tumba boye il faut kaka chef aloba lekabo oyo ndeko na biso pichu mwanza na osala publicité na yete aloba deuxième regard ande konanga problème ezate deuxième regard wana eza penza bien te yango epesaki biso pasi toza na balobeli te balobeli bazali biso bajeune tozosouffrir tozotanga baklasse lokola totangi te lelo bato bazosisa baklasse bakomi bato bana mibali na kabine bana basi fo batia kaka maki batekaka mais atangaki classe mama amemi basamapa mama azoteka makala lobi mwana sunganga mwana okoka kosunga baparent te mpona nini mosala eza te bapapa na biso banda bavanda na mosala ekomi lokola carrière moko boye mais tonke na politique carrière ezalaka te eza mandat 5 ans olongwe otikeli mpe bandeko mosusu olobaka boye yo ansi oso bati oyo neti na omona kaka oza candidate na baite oza candidate oui naza candidate na comprendre yango ozoloba bongo mpenza po bolobaka kaka boye mais lobi mpe mama Marie Tumba obu nzambe asala ngolu oyambe su telefone te ochange mambo ebelebele mama Marie bon wana mpenza nalobi nakotikala kochange te sepande balobaka lokola yo te baloba lokola nga me nga naza na souci vraiment ya bandeko na nga bagene tozosouffrir eloko etindiki nga nakende na politique mpona kokende kolobela bandeko ya bagene biso bagene faut tocreye toyeba eloko nini tokoki kosala lelo bagene mpe bazwa misala lelo tozwa likambo ya bilenge bajeune toma mpe likambo ya kulunu naselema mpe ezalaka en tout cas eza vraiment makasi makanisi soki ezali comment par exemple kokosisa kuluna na selemba ozakina baprojet wana oyebi ke ndeko na ngai soki ke lelo kuluna ezomata to ya kuluna ezomata makasi nga na olobela mingi selembao to ya kuluna ezomata mpona nini bagene bavandi na bandeko misala eza te mais soki lelo jeune akei asali mosala azongi na pokwa azala na makasi te ya kosimba machete mpona kokende kobunda soki bango nyonso donc yo oza koencourage bango voilà comme misala eza te bajeune bocontinue kokulune naza koencourage bango te fo tolukela bango baemploi so tolukeli bango misala
babandi kosala bongo ba ko créer na ba bandeko belé ba créer pe ba emploi lelo na yebi bango ba ko créer te ndeko na nga webi ke emploi ngo faut que tel emploi nini moto aki banda tongo tipokwa transport exacté salaire peut faire du mois au foot a été est-ce qu'à continuer na kusala wana Maman Marie Tomba toujours pour assister le phénomène moko yo tomo lelo pe moi si ba komi ko bima mobile na mobile ba komi ko bima hein to mona ki même ba mboka misusu mona moi ça zolia duga obi duga na bona lo bango ba kina ba yebi yango duga moi ça continue na toilette azolia duga vous comprenez continue na toilette moi azolia duga tuli no pesa ba jeune no bara ba se ba presse wana wale ba duga au moins 17 ans 18 ans azobimana papa iko bota ye mwasi na mwasi mobali na mobali lelo tozomona na Kinshasa bande kona biso na ifo to conseiller bango bazala vraiment na maîtrise puis kokendela ngo mbangu puis après c'est vraiment des affaires vraiment bien fait il faut koluka lelo ba jeune balingi ku souffrance te vie après c'est pressé raka lelo yana mona ki lelo komona bana basi mabumu polele il y a ça na bozu ya sima mais là tu la maman ko dessiner bozu ya sima pende tie ekangi likofi tozomona lelo na Kinshasa bazobenga ngo lelo ki lelo il faut ba changer vraiment habillement na bango ba makambo ebele surtout biso ba jeune fille surtout les biso za simple eza ezope centre tokoki kotia yango te na population ya nyonso te atake tozotika eza mpenza bien te fo tolataka na banorme nyonso ya kolata odi kozoloba bien nazobanga okopengwa te lelo mama Marie Ntumba wetu ntango okoma kuna okopengwa te tokomona yo na bavideo te tokomona obanga normali kosa maman mayele maman abwanya oza na souci ya jeunesse nayebi ke ba témoignage eza ebele mpona ona niveau selembao nayambaka oyo émission la fois passée bana selembao ebele babenga bana bindeko max maman Marie Tomba aza mama ya boboto mama ya kimia aza mama oyo mpenza na beveniment na baactivité babi atuka témoignage nde naoki na selembao ntango nayambaka mbaleleki ok eloko nakoki koloba na kokochange te naza chrétienne na kotikala mpe chrétienne na kochange te na kopengwa mpe te alobaka boya obanga po eza émission etikala l'archive eza etikala mamayi tokochange te nzambe asunga voilà toza na émission na biso ya mozindo toyambi bongo mama Marie Tomba azali jeune leader na commune ya Selembao ebele bayebi eba na Selembao d'ailleurs l'émission na mbaki mbaleleki en tout cas nazo bapele ebele baencouragement ebele bato ebele basepeli na yo babe bazali mama motema boboto mama bolingo babe ozali jeune moko modèle ntango ozoka bongo bana Selembao babengaki nga baza kotémoigne mpo na yo bolamu na yo omiyokaka nde nini en tout cas esalaka ngai esengo parce que à chaque fois tozalaka na bango natikaka bango te nayebisaka bango na kotika bango mpe te tokozala na bango po tosolola toyeba mpe susi ya moko na moko parce que soki oza na bango distance okoyeba susi te fo ozala na bango po comprendre oyeba keno susi nini bango bazali na yango tozalaka kaka na bango esalaka nga mpe bien donc si na comprendre baaction to osalaka rai kaka nzoko po ebenge ozala candidate baaction to namonaka wana babanderole nzoko wanani kolemba biso po ebi kozala candidate tina wana kosala nanga babiloko lelo secret yebani anosala ngo na baintérêt bon ezalaki nango par intérêt te ezalaki juste kosunga bajeune bandaki kosolola na bango e bango bamoni kengo mama ifo yo okende yango batindiki ngai nakende mpona azala mpe molobeli na bango mpona na bango Selembao wana de côté baprêtre baza na Selembao bagrand ngolo baza na Selembao bato basala bakombo baza na Selokola ba Arnaud Bikuma bango basala bakombo na Selembao honorable Lidi Manzambi Luyeye na Selembao baza ebele basala bakombo yo bon kosala kombo na Selembao elobi te keno eza mpenza mwana mabele biso toza bana mabele toyebi ke tovandi na bango
En tout cas, mais non, yo ya ko ya na Selemba, yo ko tama na Selemba uta. Na bota mi na Selemba. Nous na Selemba. Oui. Yo ya na Selemba lobi awa. Hein? Tango ti Mbushimai. Oye na Selemba. Non non, biso tozaba na Selemba. To yebi Mbushimai te, tozaba na Selemba. Tozaba na Selemba. Soki honorable Arnaud Asala ki aye, to kobanga bango te. Toza na kati ya compétition tozokende biso nyonso. Na mono bango na ozulu bana bompikiliki na kitembe boye ezani assurance to ezani bon naza na elongo na nzambe nanga na kobanga eloko te quand même on peut oza nzambe na bango bon mutu na mutu aza na nzambe na ye selon ndenge azosambela yo nzambe nini oza na ye nzamba nzukudia nzamba bidiabidia nzamba mamonambwa nzamba tabakutuba nzambe ya nani mwanambwa tout ça yo nzambe nini oza na ye oyo akelaki lola akeli mpe na se nde oyo nzambe onga naza na ye alors nino koyebisa na bana nzambe nyonso bazolanda yo nakanisi ke sotanga na bible lobi ete ntango bayengebene bazali kodirige to bayengebene bazali kokamba libota ezali na kimia wana nga te maloba ya biblia pensez-vous que ezali important bana nzambe base soutenir bamoment boye pensez-vous que ezali important bana nzambe bakotakota na bainstitution ya mboka oui bisika bana nzambe nyonso bazali en tout cas na kopesa bango mpe bacourage totikalaka na kati ya mabondeli na attitude ya prière bien sûr mais il y a un temps il faut koluka il faut koyeba ndenge nini tokotikala te nga na kati ya mabondeli journée mobimba te lelo bato ya mokili bakomi nde tolobaka te bato ya mokili bakomi koseka biso balobi bachrétien baza na bango eloko te bazosouffrir baza baparesse mais biso bachrétien toza baparesse te faut totelema même la politique so oza na bambition politique en tout cas chrétien kozonga nsima te osimbi bible na yo otelemi ozokende mpe na politique ekozala mpe bien soki biso nyonso na kati ya politique tokomi bachrétien makambo ebele ekochange na mboka na biso ya RDC. alors mama Ntumba Marie yebisa biso yo oza na ngambo opposition to oza na ngambo ya pouvoir union sacré yo oza bakota Matata Ponyo oza kota Moïse Katumbi na ezoa kote ya Martin Fayulu to eza kote ya frère na biso Félix Tshisekedi Tshilombo yo oza kote ni biso tozala bato ya union sacré tozala fati be na comprendre to binini tozala fati be c'est-à-dire quoi expliquez ya biso ye wana président na biso tozolobela ye wana tozotombola ye tozopesa ye lisusu des chances ya deuxième mandat opesa baraison opesa baraison esali ete osoutenir ndeko na biso notre bien-aimé dans le Seigneur notre frère président ya mboka baraison ezali bon makambo ezali vraiment ebele na kokende nano eza na bana ebele lelo batanga baklasse te baza bachance te mpo bapanga na bango baza na moyen te possibilité ya kokota na classe te mais lelo fati ayeli biso gratuité ya enseignement lelo maternité eza ofele bato ya biso bato babota ebele bajunior babota ebele baarno bikuma makasi mutu mosu api me ndeko max eza bien me soki kaka bato bakomi basalaire ya malonga soki salaire komi ya malonga mais bato maternité oza nango problème te bosikoyo bamama neti par exemple bango basi bakata kobota bango sikoyo baganye nini mama akata nde kobota abi na se na boti nanga mpe bana ebele na kati kobota bango sikoyo baganye nini neti mama mambweni abi ye asa kata nde kobota mama mosusu mama chikicha na bumu ye mpe asa kati nde kobota mama wazoladia na nani na gombe mama wazoladia ye mpe abi asa kati nde kobota bango ye so baganye nini na bamama nyonso wana basi bakatala bango kobota problème eza te me babota baza na bana bana na bango bakobota bakokende na maternité eza ofele lelo bandeko na biso ya makala tala nanu wana ya babenga bango nini elengesa tala banzela ndenge efungwami tokomi kotambola lese
lelo so olingi nde tozali na yo awa olingi okende ipem ozwika elengesa osala même pas 30 minutes nazolanda yo misala ezosalama yango faut topesa ye vraiment deuxième mandat acontinue na misala na ye. Et pourquoi pas bandeko mosusu wana mpe bamata fayulu bazali bamatata podio bazali bango tu wana mpe mpo nini bango te oyebi ke eloko ezala na mboka nango ntan nango bazela ta na bango oyo ntan eza ya fati ta na bango mpe eza mikolo oyo bango bano eza ta na biso eza ta na bango te yaka bazwi na chance wana te bazala pose bamela mai ya malili bisi bango mai ya malili bamela basoutenir biso nani basoutenir nani basoutenir président de la république babino babi asasali ya ye kokatikila bango na manda moko forma asaleli te wana ezalaki ya kwamu abanda omeka na ye supu sikoyo fo alia biloko evandi na mesa fo alia mpenza biloko deyoza moto abeto oui. Alors toke malembe na soki émission na biso na bato tu balandi oyo biso bango na bato nyonso balandi nga vraimen bisika nyonso bazali tokoma okende na maponani toyeba nani tokokona nani akozala molobeli na biso ya solo azoyela biso vision nini tokona ndenge tokonaki ya libiso bakosi biso mingi tozala mayele surtout biso bajeune aza molobeli ya bajeune biso bajeune banani tozoyamba towela 3000 francs te towela polo te ngambo aloso te soki Thomson Bioli soso te vraiment mama na kata tamaloba bamalpine biso makasi tozwa mayele ko bandeko tozwa mayele. Alors bandeko bana besoin ya numéro ya contact na yo basepeli na yo ntango soki mpona encouragement basoutenir yo numéro ya contact ezali numéro na ngai ezali 081 15 83 349 obandeli yango 081 15 83 349. Ok, voilà ezalaki esengo mpona biso ya koyamba bosengaki toyambaki ye me bolobi no ndeko Mars toza na besoin susu ya mama Marie Tumba azonga na plateau mpo oloba bien yango nazongisi ye na plateau bino bosengaki nayebi ete eza mbala suka te nde baolando bakobenga nga lisusu kotala mama Marie Tumba azali jeune mais azali jeune ya pamba te azali jeune ya valeur azali mwasi ya valeur azali mwasi ya distinction azali mama amoni ete non esengela telema mpona kosoutenir mboka na ye mpe azosoutenir beton nayebi ke nzambe akosala nini lelongo baaccepte to ces émissions. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment merci. Ndenge ozoyamba biso kaka ozolemba biso te na kati ya bamission na yo atwa na question merci mingi bandeko na biso nyonso oyo bazolanda biso en tout cas soutien na bino epai na biso ekozala vraiment bien osoutenir biso tokende vraiment liboso ekozala vraiment bien makasi. Ok, merci bana ba oyo solandi biso, merci l'ingénieur Arnaud Bikuma tata mapasa otikala malamu leto tokali pasi. Merci. yolobaki nakosala mokila te moto olobaki soki